Mbangu. L'un de musée, moko ya ba musée oyo esimbi vraie histoire. Parce que na kati ya histoire ya mokili, lelo ezo kokokisa ba millions d'années au pe toza ko estimer kaka histoire ya mokili ezali lokuta. Kasi esengelaki na l'homme, sa grandeur, Tata Kimbangu, Nzambe amonana na nzoto. Nzambe ya bakoko na biso oyo babelelaki pe basalelaki Nzambe ya mpungu tulendo. Nde yango ebengami ndako ya bokoko to ndako ya boyebi ya Tata Kimbangu. Na kati wana okokuta histoire contemporaine to histoire ya lelo, histoire ya lobi ekoya, histoire oyo elekaki ya bakoko na oyo eleka na oyo eleka. Na kati wana bokoyeba banani oyo basalaki ba invention, banani batambolaki na Tata Kimbangu, bakoko na biso ba vaincu na bango, bobiki na bango ezalaki ndenge nini. Musée Tata Kimbangu eza wapi? Eza na Congo Kinshasa, précisément na Congo central, na secteur ya Ntimasi na Nkamba, berceau ya kimbangisme, place yokokuta civilisation ya bokoko ya Tata Kimbangu. Musée Tata Kimbangu kokota yango ezali ofele, c'est gratuit. Koyeba gratuit. Kaka condition eza moko koza na volonté ya koya, ya kokoma, ya koyoka, ya patience wana ndo zui. Ezalaki inauguré na 2021 le 6 avril. Date oyo ekokisaki 100 ans ya ministère. 6 mois ya ministère pe 100 ans ya bokeli lingomba. Né na même mboulot toza 2024, 6 avril tu koza la fête chômé payé na komba Tata Kimbangu. Solo tozali na musée futur, to monio balakisi biso na futur. De défendre vision authentique ya Tata Kimbangu par rapport ya mao eza ko bongisa pour na futur ti 2070. Olobi ya sika loba ya kala Tata Kimbangu aloba biloko na 1921 awa na Nkamba va bakangai. Mwindu okoma mundele eza na posote ezali parce que mwindu akolakisa obino boyekoli bolakisa lelo. Kasi mwindu wana bapesi ye condition simple na mbanja sanda bayebisi ye makambo yokoma, bayebisi ye ke yo lobi nde okozala mwindu abo comprendre. Tata Kimbangu atiki batrasi bilembo, atiki lignée poto bunga système ete. Apesi biso toza na connaissance absolue. Alobi nkambe ko ya mama bota nyonso ya mokili mobimba. Yango lelo tozomona. Tangu tata koyaba ko désobéir na ye, kasi ba oya ye ba ko tosa mibeko po eta komisa bango na mboka elaka oyo bino boza déjà. Loni mokolo ayenga tata molimo santo alobi bien. Likambo oyo basimbisa biso teza ya biso. Donc moto oyo azalaka na eloko awelaka te, abangaka pete, aprespitaka pete. Nde mama abombaki likambo wana, mama mwelo abundaki, abombi likambo na patience. Lelo likambo ezwi départ na Tata Kimbangu ye moko. Kimbangisme emonani. Espoir du monde, l'église universelle. Ce qui lelo tozomona ba ndeko na biso ba musulman bazali na bamboka oyo ezali babenga état islamique, baza na banque islamique, baza na toute une système d'éducation na ya calendrier. Mais Kimbangisme a tout prévu. Monnaie, banque, calendrier, même calendrier agricole, même dans le système enseignement et éducation, les ali ba base solide, ba point de départ.
pona ko restaurer état to mboko tovandi po epesa biso départ ya sika. Kasi mutu mwindu aza kowela ya bapaya wana tozowela eza mikuwa sur tout le plan, sur tout le plan tozowela eza mikuwa ekomema biso nulle part. Kasi loko kotombola biso encore une fois za kimbangisme yango vrai pas de faux, de vrai pas vrai kimbangiste baza na bolingo mibeko pe misala baza ka na vert et blanc te baza kaka te ka po bango bavandaki baza pe ka na bagrade na baattribution te. Non, okoyeba fo ndenge nini ntango azofinga, ntango azokosa, ntango azocrée problème. Okoyeba vrai ndenge nini ntango osala misala mpe azotosa mibeko mpe azolanda yango na alima. Parce que kimbangisme eza civilisation yango basali mise. Mise elakisi nini? Mise ezali mise place oyo bazali koamuse, bamuse savoir, donc batie yango wana mpo epesa bato bwanya. Ya pas la contradiction na musée, baaprenaka toujours na kati ya musée awa. Même biso bato toyaka tozaki jour ya inauguration na 2021 plutôt. Bien sûr 1921 ezaki départ ya likambo. Ti lelo tozaka ko apprendre batata ba mama. Oizawa parce que toza permis te à filmer. Yonde fo ya awa ofuta billet okoma. Lelo yo tozokende na Israël ya Tel Aviv place Netanyahu mazali. Mboka ezali créer mensonge dans toute pièce. Mais tozokende tozokaniseke likambo ezako. Place likambo ezali okofuta motoka moto makolo avion ça de pas ya transport okoya nango. Oye komona bokoko purement spirituel parce que la spiritualité ba prouvaka yango na contemporain. Place oyo batiaka kate, place oyo babundisaka. Mais manga kotela soki eteli na nzete bayike bato babambaka yango mabanga. Pourquoi babamba mabanga? Parce que ça ya kotela soko moni nzete bakobamba mabanga te, c'est que ça kotela te. Soko moni place ici quand ils comme na état dans un état baza ko kotela yango na mabe eloko ezali te. Voilà nkamba depuis 1921 til lelo l'homme occident aza kotia ba point to ba pion pour na ko combattre mais lokola nzamba zali moyeba ko isaye ezati yango nzembo emaka tata Simo wanungini yala ke yala ye na mokili mobimba sa longi ya telemembe etalskonga na yo. Pouvoir scientifique dans le kimbangisme, 3 pouvoirs. Nazui scientifique, tout tient à ça. Musée, mémorial, l'ingénierie, imprimerie. Ils ont le belabissoni. Ils ont le belabisso savoir-faire. Dans le musée Tata Kimba, il y a toute une équipe de techniciens qualifiés, il y a haute qualité, les architectes, les ingénieurs, les inventeurs, au bazako élaborer nouvelles civilisations na high-tech et na technologie avancée. C'est pour cela que tozala qui na LA place yo départ il y a technologie monani dans les drones sophistiqués pour combattre nucléaire, transport, aérienne pour l'agriculture et tout ça. Mais balobi to épuisé maelo na tata kimbangu ya on to bengi ozala. Salon pour esimbi technologie actuelle, mise à future, conférence diplomatique dans Washington DC. Tout ça, pourquoi Tata Kimbangu a pris 6 avril chômé payé biloko mais na 2021 6 avril même ici kaka na kamba nini le kaki après l'inauguration techno babeza civilisation allez misère civilisation égyptienne tout le monde qui les vendait momi c'était des Congo toute la civilisation dans le store Sinaï bibliothèque d'Alexandrie partout on a tout tambolaki.
Mais pourquoi ils ont la ceux qui tata molimo santo alobe loko sima batwana ba bengisi ba prouver. Milulu eleki lisusu na Halle de la Villette, na Paris, na France. Basengi des objets elongwa en Égypte antique qui ne ba prouver que civilisation est na Congo. Na 2015 na musée Jacques Chirac. 2015 du jour d'Afrique centrale. Na quoi ya kanda kundite. Et là qui que même la christianité, même la civilisation autokobika et salama na Congo. Lobby papa molimo santo lobby na temple. Il y a 37 000 places assises et commémorer 37 000 familles déportées dans Kamba. Que papa abalaya mukuna comment ça manque en zéro dans sa dit soko longwe place temple ezali au kitingo mo macho komi et le beli biso ke makamone za na israélité to corriger Bible. Pourquoi tu corriger Bible le 6 avril deuxième journée tata vandisi audience ya ba payane ba uteki libanda papa Kamalaba di Fazam monsieur Django ou asimbi ingénierie ya Germanie sala ka place ba chasseur ozo sala malelo na ba char de combat ya nouvelle technologie des tigres azalaki présent. Mais c'est Joshua ou asimbi économie pe banque suisse présent. Mais c'est Stéphane ou azalina 85 sociétés ya technologie high-tech. Les Chinois et tout ça. Après, si bango photo il y a 1962, Tata Ximo Kimbango apparition à New York. Wana biso bananda kutozo koswana. Toko comprendre était mais ba pa ya bazo zo leçon morale. Papyrus il y a 2 mètres autozo qui na gouvernement égyptien. Ozo la ki sanzela munzila en Congo. Comment ban Congo ba ketaki ba ko former les empires. Mais d'où viennent les écritures autour de la Bible, na pillage de la bibliothèque d'Alexandrie, na Alexandre le Grand et tout ça, toute civilisation était na Perse, na grec antique, Biblos et tout ça, après malade à peste, Zui Mikanda, bazo maîtriser, ko élaborer tout simplement la synthèse Mikanda wana. Imhotep comme Hippocrate, bakoko na biso ya kala, bapesi bango bakombo otokotanga na Biblia. Maintenant, on a détecter mensonge avec des preuves scientifiques. Il faut science, la science on prouve. C'est ça le muséum, musée. Ça, musée. Bah musée savoir. Tata lobi, bosomba ba Bible ya kala. Bomoni, bosomba ba Bible ya kala. Pour ba Bible oyo koko électronisé, koko électronique, ba ko bongo la makambo. Tata lobi mama mula bombi likambona botala lelo misala ba mama kimbangiste baza kosala depuis histoire ya monde ya Congo depuis 60 mbala liboso bateau de pêche ekota na Congo bateau de pêche acheté na ba mama kimbangiste coup de chapeau na ba mama. Tu as élaboré un projet avec le gouvernement belge. Il y a la résistance, il y a Maman Moulo. Avec Erchevin, il y a Etterbeek. Mandanté, la ville sainte par canal, il y a ville sainte et famille. Et la bénédiction à chaque spirituelle. Tu as commis Belgique, tu as bandeko. Travail. Maman Moulo, la commission des droits de l'homme, il faut reconnaître Maman Moulo. Tata Tindi Lilo Balobi, Zongela Bango, je appelé l'ambassadeur, et ministre des Affaires étrangères. Élaboré dans la culture, dans le département de la culture, dans l'archevine, dans le président parti. Et que il faut avenir Léopold, et comme avenir Maman Moulo, et comme avenir Tata Kimbango. Voilà pourquoi cette fois-ci, tu as si trophée, je ne pas là. Il faut qu'on ait une histoire. Parce que volonté à Tate Zali, Maman Bomba Kilikambo, reconnaissance. On peut faire des trophées, des célébrations, mais Tata Kimbango est tanaye. Tant ya koloye ceci leki. Parce que koloye sous la civilisation, bako konabiso apporta qui croit au baza ko benga la crucifixion
musée Jacques Chirac 2015 n'a pas ses références. Ezali na Israël wana te na Netanyahu, mais ezali na civilisation Congo. Tokoyeba basini na bamo ndenge tata zo mema biso. Likambo ya tata yemo azo ko programmer ko publier yango molo yango moni l'église de Jésus-Christ. Référence ya sacrifice bakoko na biso bamoni na lignée na tata Kimbangu. Tant tata Kimbangu a commis 100 ans et koki départ na 2021 et bandi. Kimbangisme est eu place officiellement sur le plan international. Et l'ongwe asben et les églises étaient la civilisation et ko tambola na état donc Afrique est comme état ya tata Kimbangu, pas état islamique, pas état christiano-romain, mais état ya tata Kimbangu. C'est ça la différence, il y a aux kimbangistes, croyants, et il y a aux chrétiens, il y a aux musulmans, aux athées, aux bouddhisme et tout ça. Parce que kimbangisme est un fondement. Ezali bato yo bazoko mona makambo oyo bazako vivre miser soko kutu ko kuta likambo ezate ba robetelango na mythe. Alors ole ke batikala ba créer chrétien o bazali christianisé par rapport ya christianisme o ezalaki ya colonisation. Mais bango soko bazali ba croyant bazako croire ne loko bazoko mona bongolo meso moine. C'est ça être croyant. Ezali ko différencier bokoko ya tata Kimbangu, l'authenticité ya tata Kimbangu. Parce que tant évangile ya colonisation et dominé toute l'Afrique. Aujourd'hui tous au monde les Égyptiens les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tout ça. Pourquoi Batouana, Bakomi, na Kati, ya Kobengama, ya Bikolo, wana pona nini? Parce qu'il y avait la colonisation, il y avait le blanchissement. Et ça, il y a un programme qui a éliminé tout le monde. Il y a des émigrés au Royaume-Uni, dans les pays voisins. Mais même les pays voisins, on a bazala qui ba place on a bazate, c'était dans terre de Hutu, des Moutou, des Bantous. Tout ça est allé ndenge immigration, te influence ya ba occupationeza kozala. Il faut que sikoyo République démocratique du Congo, République d'Angola, République du Congo à Roi Makoko, ba ko élaborer plan ya changement, ya cartographie. Parce que des accords diplomatiques ou des accords politiques, ça n'a rien à voir avec la culture et l'histoire authentique, mais ça n'a à voir avec notre culture. Voilà Tata Kimbangu vaincu nae. Voilà maman, mais maman moula za symbole ya nini? Symbole ya mabele to etondi ya Afrique. C'est ça maman moula. Et Tata Kimbangu za symbole ya nini? Symbole ya originalité ya o ya biso. C'est ça balobi les croyants. Donc bokoko yango ba présenter biso makoko misato na tata kisolo ke le tata dialunga na tata diange na côté. Ba présenter biso na makoko misato bolingo mibeko misala politique scientifique et divine. Donc c'est clair pour nous comprendre kimbangisme et c'est clair pour nous comprendre civilisateur to bokoko tata Kimbangu. Voilà la connaissance divine. Oh, divinité et banarate na mythe na ba programme ya on chef spirituel ou azali divinité ba ko voter pas ba ils mettent on est comme sagesse l'intelligence. L'intelligence est artificielle, l'intelligence est ça évolutive, l'intelligence bota kayango. Et autres na mise à fictive, vous avez vu des robots et tout ça. Bola nango intégralité nango bimba na ratelki la voie du kimbangisme. On a presque si vous voulez. Mais l'intelligence aujourd'hui, Tesla et tout ça bazozwa minerai, cobalt et tout ça, du sang, ça là, véhicule électrique. Mais les bosses, tout ça, qui na diesel, tout na pétrole, kérosène et tout ça. Science est évolutive, ça c'est évoluant. Donc ça dit, Napoléon, le baginga na oboyango, c'est la science. Parce que nous présentons les alliés du vaincu. Mais spiritualité, les alliés vaincus, c'est ça la sagesse.
Moutefo a où est la sagesse? Parce que sagesse, c'est ça à qui? C'est ça à Bino. Il y a un moment qui m'banguise, mais ça à Bisso. C'est ça à Bangote. C'est pour nous d'abord. Les Bantous, négro, c'est nous, Bisso. Donc, au qui m'a n'angote, au où est la ngote? À quoi c'est ce qu'on a ba preuve. Ba preuve on a un musée, mémorial, imprimerie, temple, 37 000 places assises. Azana sima comme preuve spirituelle. Azana ndako référence place ndako bakolo Yesu okendo omona ngona Israël te mais ndako tataki mbango yo okuta yango azana kilongo liesa soki en Égypte antique okuta bakunda na Égypte antique j'ai dit lelo ezana ba musée mais Égypte ya boye batumbaka batu babukaka basali système islamique. Or l'islam est bimikan il n'y a pas longtemps ici. Christianisme est bimikan il n'y a pas longtemps ici. Mais est-ce que kimbangisme est bimi lelo? Non. Et utilisons depuis à l'âge des pierres, depuis le commencement, ils ont compris la valeur de l'authenticité. Voilà pourquoi Art Kimbangu, Bisso, Tozo Kende dans le monde scientifique, diplomatique et culturel. Et puis, pour former des entrepreneurs, prison n'engé tata Kimbangu Saka na 20 et puis après, voilà, mis ça, ils ont fabriqué papa Ndombasi, tout ça, tous les géants là, pour comprendre valeur, nini bakoye ko ça la machine. Il y a l'économie. Dans l'économie, on voit l'agriculture, tout ça, où est ça, mboka et alimenter, batuba longona salaire, bakene na entrepreneur, on tata qui sur lequel a créé qui ba INPP, a créé qui toute ba civilisation, où est qui na biso na kala. Vous voyez? Parce que on lobby à kala loba ya sika. Et puis dans 60 batailles qu'il faut ba élaborer table ronde, ba bandenia ko pesa biso qui poinza. Moana to ibaka yango te siko to beti na bordir parce que to tutani parce que libanga rotika la likola muninga te mais biso za ko kangama na occident leke ko kata coupon riban wana symbolique ko kata na makini le 6 avril na kamba na mokonzi ya mboko azaki président aussi ya l'Union africaine mandat ya culture et patrimoine. Personnellement, j'étais dans Addis Abeba, dans en Égypte, dans Japon, dans Russie et tout ça. Mais après qu'on est ici, malamoko bouffe, vent en bimi. De l'autre, on a Burkina, on a Mali, et zali ma poso coco parce que révolution on est en 1921. 37 000 familles déportées, c'est ça, moi, en Congo, il faut être fier. Nous en avons vaincu. C'est nous avons inventé le monde. Ce n'est pas de blabla, mais ils en ont pas preuve scientifique. On prouve. Toboti bakota. Congo, les lois, le anglais, français, latin, chinois, japonais, russe et tout ça. Ils ont ninokoya boti. Ils ont un symbole. Il y a pour ça coco. Mais qui Congo, ils ont une langue avec phonétique spirituelle. Pas avec argument académique ou les inventions dans l'académie des langues. Non. Parce que batutu bauti na makukumi ça tout na centre il y a un timas in Congo on est basali immigration. Afrique est renversée, c'est pas na forme mais on est non l'Europe est en bas parce que ni les kitaka. Ensuite aux zongi ici bon to kuta ba montagne touré en Kamba c'est ici que Nouvelle-Jérusalem et non seulement ba surnommé ne ba lo bana ba RFI c'est pas ça les occidentaux boyebi histoire te ba surnommé en côté ezali Jérusalem na antiquité et de nouveau parce que tata imba bimi encore de nouveau donc bien né nzamba botami tomoni kulu yesu tuluzes tomoni tous les trois corps to palper to simbi yango donc Angola Congo Arua Makoko, Congo Kinshasa, baza même corps, même père, même mère. Donc il y a Congo, Tobenga Congo Brazzaville, les Brazzaville passé Savané de Brazza, Mbokanae ezali na sous-région na fait fond kuna ba bouche de Rhône. Place ba ko connaît ba yaki na immigration mais ceux tozon ici tozon sabango wapi na sien mongol, c'était des minorités basi tribu moko boye, des Celtes. Ce sont des Celtes. Ce sont des Celtes, même pas des Français. Même pas des Européens, parce que les Europes, on est allés terre, oh, on a biso banda osala, nouvelle invention, il y a qu'à étudier dans l'âge glacial. Bah, au sakana na Méditerranée, parce que tout ça na canal de Suez, on a vu ça, tu travailles quand même dans Alexandrie, tu kitagiti na ma ça la exploration qu'on prélevait ba échantillon, il y a ba outillage, na ba sculpture avant les Grecs, ba
foulé sol otozo benga lelo Alexandre ba Cléopâtre ba la kisaki yango ba Nefertiti et tout ça. Ah mais ngana zoye baté siko mutu mwindu comment oza la fierté na tous les musées égyptiens, je dis bien na ba réserve na quota, j'ai fouillé parce que naza na accès. Eza na pharaon ya mundele te, eza na momi moko ya mundele te, eza na ba bantu. Mais que tricage ya balman balingaki ko travailler Nefertiti lelo oyo développement ne monani. D'autres ko isu ko boto na ba patrimoine wana te parce que la plupart eza épuisé. Oui, parce que pourquoi les autres ont une intelligence artificielle? Tout est numérisé. Ata ba pesi bino objet, mais ba on ba otika la original. Parce que ba yebinde ni na ko triquer. Mais cette fois-ci, toujours qu'il y a une spiritualité, on tata ki mba ki tout en est commis à zéro. To bandé à zéro. C'est ça la science on prouve. Voilà. To bandé à zéro, départ à zéro, donc calendrier agricole, calendrier, tout ça, sur romain, ni arabe, ni éthiopien, ni quoi. Tout ça, c'est le calendrier qui bangisme, l'authenticité, l'authentique, voilà, les hommes. Voilà pourquoi spiritualité est chapeautée. Prévenez parce que vous retrouvez spiritualité sur les sites qui ont beaucoup de effet authentique. Batambola makolongulu bazana kilongo nini ezali ce sont nos corps batata na biso. Oui, ce sont des vaincus, il faut référence ezali. Beaucoup de bango temple le sera bando sala ntambo, temple à 37 000 familles. 37 000 passes assises. Beaucoup de bango na musée na pembeni, Sima. Tout ça ce sont des signes de la ville sainte. Ville est sainte dans le monde. Mais ceux qui bokei place oyo bazo sala ba guerre, bazo boma muninga. Bazo boma bana mike, bazo boya aide humanitaire ekota, batie pédophilie plus de 90 quelques pourcents. Marisa boko kona bango po bisu za boko kona bisote. Alors, sikoyo ngai boye na kokende ko immigrer ndenge nini parce que même l'immigration est sur la valeur te. Et comme sikoyo gouvernement ayeba ko biso ba scientifique to yeba ko élaborer ba projet. Donc ça dit budget ya mboka et bimaka 80% pour les scientifiques. To comme vraie histoire to changer enseignement, système monétaire na biso et l'on a système esclavagisme. C'est ça la valeur. Il y a pays et vivacité esclavagisme, pays vivacité na partenariat na école moko quelconque toi payer tant souverain. Je suis président Félix Alobaki Ango, mais en parenthèse, on a Kolobaki. Non seulement on va travailler avec les Iran, Russes, Japonais, tout ça, parce que dans la diplomatie, il n'y a que les intérêts. Or, biso toza non intérêt pour mettre parce que toza na zéro to bandeli. Il faut notre constituer des bases, des frontières. Frontières moko, je peux dire scientifiques ou spirituelles, parce que to kangate ke bato ba kota te non. Il faut to bengi sa bato ndenge na ndenge bazana maele baya pour tout ça là o ba benga ka collaboration échange bilatéral. Yango ezaki pour parler avec les Émirats, avec les Koweïtiens, avec les Bahreïn, avec les Saoudiens, les l'Arabie Saoudite, ba construire un grand ville na Paris na tout ça na Washington exacté. Mais maintenant, là, bazaki na patience et échange. C'est ça, souvent, on fait des ateliers résidents, des conférences, des échanges. Les Émirats, comme une force à l'élo, parce que les Émirats, basangani, ndena lobaki, l'élo au Koweït, et l'équipe monnaie dirham, et l'équipe, tous les monnaies à monde, équivalent, il y a un dirham, il y a 3 euros. Force, il y a un et où tu as une valeur, il y a monnaie, il y a spiritualité, il y a collatéraux, il y a tout ça. Pour Tesla, il ne faut pas te libérer ma matière, il y a intérêt, il y a économie, il y a FMI. Non, il ne faut pas faire ça. Mais il faut que il y ait des technologies, Boeing, tout ça, Chine a sali. Chine a tous les atouts. Ils ont un amour. Amour, gouverneur, ministre, ça a monté ma bien scientifique, ça a évolué. A intérêt tes familles et tout ça. Parce que c'est la République, il faut un esprit patriotisme. Il faut être patriote pour comprendre Babylone Koana. Mboke développer. Ceux qui étaient au Banara, qui n'ont pas de fertilité, n'ont pas de dialogue, n'ont pas de Koana. Moyen, si vous avez banzela ko bimela, ils ont sacrifice à 37 000 familles na maï. Même les acquis, donc c'est-à-dire, oh, il y a des bunda, bakangamaki, bakoti na distraction. Alors, Camerounais au Lobanine, Sénégalais au Lobanine, Centrafricain au Lobanine.
division, mafinga, futilité. Moutouaza na place eloko wana te malinga karma mona na place wana. La qui ça va vaincu, la qui ça va acquis, biloko sal ezate. Mais l'expérience, c'est ça va tout et sagesse d'avenir. Voilà, tata, maman. Force à kimbangisme, force à miser, force à pouvoir scientifique. Parce que pouvoir scientifique, c'est un mot côté politique et ça qui existe dans l'autre. Politique, ils tout simplement, basal quoi, falsificateur, c'est-à-dire basal l'arbitre, basal qui aider entre l'administration, qui aider bonzambe na katika tango babi l'État, asa ko gérer État. État wana soki bato bokeli bazate et l'autre. Boke noso ma téléphone na bapaya, mituka na bapaya, tout na bapaya, économie zobima. Tant bopesi bapaya, ba privilège na mboka na bino. Mais bota la sikoso balobi ke ba bimisa mosolo, ba indi mbongo ke yango moni premier ministre comme indien ou comme parce que bazui commerce, bazui restauration, bazui ba banque, bazui tout ba na mboka ba tika ni l'autre côté. Donc c'est dit biso tout le lot poto travail photo manga ba belge ba français, non, netinga je suis congolais. Na aussi la passeport diplomatique na ngai na malamu, passeport de service na malamu, ordinaire na malamu. Et tout ça ce sont des symboles ozo la sake. Lubumbanti ya beto tata kimbango alobaki amo. C'est ça qu'on a l'intellectuel. Mambo spiritualité za mambo ya inscription te. Oro tanga ba peso ba diplôme ndenge na ndenge osika ozana mayela kibomoto te. Parce que batangela la spiritualité te. Batangela la création te. L'instruction, le lot doit changer parce que l'enseignement doit changer. Tout ça qu'on produire, aliéné, jusqu'à depuis 1960, le lot doit la même épinée. Vous trouvez ça normal? Le programme est à Kala. Kangi ba dessin animé, to kangi ba film, to kangi ba Nollywood, ba biloko ezo ko produire ba production ya ko aliéné, ya ko polluer mental à bato. To sali production eko simba na capacité à écriture na biso tozui abima tozongisi tolongoli ba cheva ko bamba ozo utalibana passer spiritualité za na suki. C'est ça l'industrialisation to cotisation dans tous les secteurs. D'abord il faut na nous mwana mboka zala na tête, deuxième et troisième à retravailler na mopaya mopaya ko futa ma ata sengi biso milliard to futa kasi sagesse intelligence na sala ngwana. C'est ça. Contrat ya Boeing, non, il y a Airbus na Chine. To somba yo mais ya osala ngwa. To monaka ba General Motors na Zaire to zaki na ba tram. To na ba tram. To zaka na système à recyclage. Pollution ezalaka te. Ba mai na biso ezalaki polluer te, mais là on doit polluer même ba mai place d'esprit na biso ba esprit ba koko na biso evandi. Alors allez-y comprendre les bénédictions ni tozo luka. Yo ba mai komi ko tomboka na Tanganyika na ba fleuve Congo et tout ça parce que on a respect ba morte ba cimetière bani parce que ba to bani ko tonga partout ba zone verte ba espace ezate. Alors ba to ba ko accueillir matière ndenge nini ba accueillir matière ndenge ba université za ko bota maloko la maïbo sans soubassement. Tout ça c'est une colonisation s'il vous plaît. On a 21e siècle. Parce que l'intelligence artificielle les autres toka loko la maille. Tout ça en retard, il y a 10 ans, il y a une Nouvelle-Jérusalem. Oh, les tombes qui pesa melaki bisognon sont étendu, il y a République. Si les autres en retard, il y a 3 Congos sangana. Et comme on a monnaie, comme on a hymne national, mais rien à faire. Bah président bah outil quand la mais bah gérer l'État n'engage dans les Émirats. Cheikh Mohamed Azali na Dubaï. Les autres Dubaï a généré 6% il y a pétrole. 94% tous les autres na tourisme na construction ya ba ndako ba tongi ba logements sociaux na ba programme na ba tout ça. Abu Dhabi a 40% pétrole. Ba pays musu ti lelo na ba état musu pétrole non ebima tata lutu mais ba développer. Ba continent nucléaire. Mais Zaïre ou te pesa bango pas. Bahreïn deuxième monnaie. 2 dollars, 2,5 €, ils ont un dirham. Mais à Zumbo, les lois en force, il y a collatéraux. Mais c'était des exemples, la Chine, le pays, on a fait des exemples. Mon Katimbi, il y a 12 heures, il y a 15 heures, il y a non.
Tous a besoin qu'on évolue pas comme les Occidents. Occident européen ça biso leçon te tous à la nengue ya lingazal. Azana civilisation te. Az exemple te. Et moi je suis fier ya Rosala Congo. Hein? Ya on art ki mbangu. Art ya tata ki mbangu, ya vision ya tata ki mbangu. Na manière ya tata ki mbangu. Na lolenga kimbangisme. Peindre, travailler, photo, tout ça, invention, modèle, marque, tout ça dans le lenga na biso. Voilà, moi, mon pied, Ezaki Nabiso, tu as l'intégralité à tourner. Dans l'orang à Serra TV, dans la télé qui n'a presque. Et puis, tu as toujours dans Kinshasa son travail. Mademoiselle Belé, après, tu as prouvé à moi, dans l'expo, mon nene, où tu as na Lisbonne, où tu as na Kenya, où tu as na Italie, où tu as na d'ici. Autre continuer parce qu'on a des choses à faire avec l'Asie. Et la Fédération Russie et de la Bisso pour continuer à élaborer des makamozali. C'est ça la fierté Congo. Nazo senga na baboti nyonso bozali na diaspora. Diaspora c'est-à-dire au bozali déjà les banda ya mokili ya Congo. Banda Centrafrique, Angola, Congo Wamakoko, Gabon, Matati, na Europe, Amérique, tout ça. Bomema bana na biso na kati ya bokoko na biso na culture. Totika kotanga histoire, kotanga eza kotika lecture te me kokwa pe kondima o batu bakomi. Kasi to comprendre ba vaincu ya bakoko na biso. Totika bana na biso te bakenda kaka kotanga ba mambi ya spécialité. To luka to comprendre nini esengeli ya komemana mboka. Pays na biso mboka na biso ekomi na besoin ya batu ya valeur. To produit ba valeur. Makelele ezokotia ma distraction na diversité ekomi parce que makambo malamu ezotiama na ba programme mboka te. Oza na Congo za libanda luko yeba tata ki mbangu aza nani nini oyo ko contribuer. Tokima ko propager ba message ya haine to ya division ya futilité. Non. To luka mingi ko sala o ezali salut et ko permettre biso to préparer avenir. Na bao ba yebi Congo te. Na bao ba wa ko kambasika. To luka ko yeba tata ki soloki la zalaki nani tata diangenda kultima. Vision na bango langage touche. Il y a écriture politique ezalaki nini par rapport ya Congo parce que Congo eza Zambie te, Congo ya Rwanda te, Burundi te, Sénégal te, Guinée te. Congo Kinshasa eza Congo eza gâchette. C'est normal parce que botala nanu eza na katikati te ba payer zingi yango. Bango na tout eza ba frontière. Eza na combien les ethnies, eza na combien les cultures, eza na combien les vents. Ce qu'il faut que gérer nanu o ba zingi biso. Tant to maîtriser si to maîtriser monde te. Congo eza mama. Moi, ça va diriger le monde. C'est ça. Si on maîtrise moi, si tu vas diriger le monde. Voilà, bah, soubassement. Tata Kimbango, bah, bah, na bozonga, boyekola. Mukila lobi, to yekoli o culture, il y a instruction, to yekoli pe culture, il y a biso, authentique. Alors, tous les deux, de toko, parce que solo ezara, le côté zara. Bible, toko bande, toko wana côté zara, koloba. Na humilité na wolo batoko mais tout est déjà yango lelo eza mardi tokolanda 5 mois na 5 mois batata bavanaki bango misato ils ont tout tala eloko sika muto koloba na mokilo yo azate batata ba misato bakangaka nyonso ko tambusa mokilo lobi c'est que nzambe so komi na tana a obligeaka a imposaka système na ye a tout na nani na 1921 tata Kimbangu nga libérer Afrique atunaka nani tango akangi train na Kasangulu abengi bamvola misatu na mama mwelu atunaka nani kasi mama nde muto alambeli ba politicien te ava tata batata banema bango na table ronde batunaka nani personne alors pour abongisa mboka na rotuna nani personne c'est ça place tata Kimbangu azokoma nzambe yango mais oui parce que nzambe abakoko na biso to bandai ko mona ye na personnage.
Mais pour comprendre la contemporain, il est incarné au monde na simplicité, au monde na bolingo mibe comme ça là, ndé en pesa qui a comme devise amboka pe justice et travail. Ba konzio ba koya bolandelo ko. Ministère de la culture et art et patrimoine, ministère de l'enseignement, primaire, secondaire, peu n'importe. Ministère des Affaires étrangères, défense, finance, il faut voir là, système, il faut à côté, système asique, infrastructure, et la base, pêche et élevage, il faut balayer. Les boumanzale et réfléchissent à la terre. Toi, na terre, toi, na système ignos. Kolo na roboko là. Na moni bilangeza na kamba ba préparer milo na 3 mois mais. Tango ko bima au 5 na Congo Brazzaville. Tango boaka Afrique elite. Égypte qui lelo elo ke simbia ngeza bilanga. Industrie. Il faut qu'on industrialiser zone wana. Toujours bagaba plastique, bilogo, baeli biso na bendi et tout ça tena. Des vraies industries. Pour ce que bloko ane salama, il faut que tu na politique à tata kimbao. Et ça politique ba benga ngo politique ya équilibre. Ko équilibre ninge mokili zali. Collaboration ezala en échange. Pas na ko somba to na leçon mais en échange. Ko tikela na tête te bapaya. Estambola makate. Faut bana mboka l'expérience bazwa kango na kosala loi wana soki komi okomona ke bato bakobanda ya ko coopérer kopesa force na bana mboka baza na sima na bango départ yango wana avant to somba bus na yo osala ngo awa et puis ko sala no échange ya technologie to ti ko mona yango tozate to kenda ko bimaka tourisme to keka totali non. Et ça tombe mais parce que maman père et c'est matérialisé. Alors pour na pesa projet na gouvernement faut na parti politique. Or et bongo société civile, ba individu aussi, ba ça na place pour te ba mais ma contribution ba na mboka. Motunyo so ko ça la politique politique ça pour na minoritaire ya batuma 10% ba salaire yango. Ba te belé ba tikali ba zala na agriculture, ba zala na élevage, ba zala na pêche. Bazana ko élaborer ba projet, bazana ba entrepreneuriat, ba ko sunga siko gouvernement na mosolo na ba idée wana. C'est ça mbo qui change ka ba éventuer ça la maka. Alors qu'on réduit tout ya ba religieux. La religion aujourd'hui ezo bomambo kanabiso. 99 ya ba entreprise comme fongo l'église. Ça marche pas comme ça. Qu'on réduit yango na to ko tikata 5% ya église. Koyeba ki akozwa document ko kanga nyonso et puis ko renouveler ko pesa misala mingi za ngo nzala omone yo kanga manango yango moko ko respecter clétilo so ba na Congo batuni clétilo na bino za ndene zo yebana te parce que toza pays laïque mélange mais ko zonga sa clétilo na biso ne ba mama ba ay ko lata ba pani ko zonga sa ba teskil donc Congo faut etambola et bimisa solo na yango voilà c'est ça que nous voulons. Kozongisa botangi Kikongo lingala chiluba swahili na ba école maternelle primaire et secondaire eza ba base papa eza ba base Kikongo première langue na administration oya koya oloba ba konzi bozo bima boloba 4 langues moko zo maîtriser c'est ça que vous avez parlé après ba interprète ba koya ko ça l'interprétation ya français anglais et puis langue échange ya commerce to anglais français a commis à comme 4e langue parce que je dis Congo lingala chiluba swahili après tu es kozwa anglais comme langue il y a commerce échange français comme 6e langue na otie même 7e to otie même arabe même chinois to otie problème te parce que toza pays biso to boti bakota wana et uti na ba phonétique ya Congo to comprendre mokila lelo. On va construire des routes. Il faut qu'on ait sangana na banzela, chemin des passions, rail, train, massoua, nzela, tout ça. Voilà, oya bino, moi na bino, Tata Loanga, président fondateur du centre de recherche d'artisanat, état qui est scientifique. Toujours travailler dans un laboratoire. Moi non c'est ça que va aussi retenir un comité de gestion. Il y a l'Union
africain tozalana le 25 mai pour koyeba ndenge nini il faut parlement ya l'Union africaine longwa na Addis Abeba to kotonga on na Congo central là. Tout ça c'est ça makambo ya kolengelama parce que sobasima ya Afrique ya bantu eza na makukumisa to awa ça qu'on va amener ça ici et puis to changer l'Union africaine longo gérée par les Européens parce que si les a financé na bango tozo ba mibe kwa malamu te preuve année Congo est agressé Rwanda mais tomoni autour benga assassin autour benga kombo nyonso et peuple naé bien sûr bazo bondisa biso passer ça yemoko président des peuple aussi et la république wana baza contre système ya ko luka développement bato bazo okufa pillage zo salama Apple Tesla tous ces mots na wo lukanga otanga te ça ba publicité ba ko zwa minerai du sang na ndenga fraude mais soki l'Union africaine zaki a solo banga ki ko tia sanction mais totika Ukraine avant d'année tranquille parce que bango to bazana guerre na bango c'est tout à fait logique parce que ba ola boko kona bango et puis IRSS ba panza qui on a système occidental ndé ba ça qui conférence à Berlin alors mais biso eza vraiment que l'injustice est après parce que massacre bandaka na Uganda quand les minoritaires ba outi na bord à Nil bandé ko zalana pour l'agriculture pour na tout la biso argile na civilisation mais bayaka ba bomi bélite ougandais ba bantu na ba école na ba banque na ba tout ça ils ont commencé à remplacer petit à petit non ba Ouganda plutôt Burundi et bandaka na Burundi après ko éliminer le peuple Burundi ko ça la terreur ko bangisa bango même méthode wana yango Israël azana ngo azosala ngo susu na tout ça na ba peuple bato a gazo bazaba innocent ba yego yana ngo lisusu awa na Rwanda après nde ba yego sala eloko wana ndo moni sikoto ba bomi président ya ba bantu batu ba bi oh bo bandaki na Burundi bo bomi bo assassiné ndenge bo komia et comme posa ko tseke e ko sila nde ba bantu ba manifesta ki siko bino bo tiki massacre o ya ba Burundi ba ndeko na biso ba kufaka liboso ba minorité bato ba yamai comme ba réfugié ba bomi batu po bazwa ba terre mais boza ko célébrer loko esami na sima mais sans pourtant que conflit wana bango nde ba bandaki yango ali bangi ba bandaki sur na RDC yango moni ba réfugié bazo uta Angleterre bazo ko kotaka pona nini balingi ba créer métissage ba créer ki na époque kala va désert de Sahara aux États na Égypte na ba Maroc na ba Tunisie alors ba président peuple ba bantu bo vandi bo tala on dirait lisano même na to déplorer na ngambo awa na papa na biso na ngambo papa Denis Sassou Nguesso bien sûr c'est ça biloko moko diplomatique mais faut tala qu'avant aussi historique parce que batouana bazana souci à terre tant bo pesa bango ba terre bo favoriser bango baza ba terre te sont nomades c'est clair et ça histoire mais histoire il y a d'être comme histoire à cicaté et ça kaka en fait ko restaurer en fait vraie histoire hein yango moni ndeko na biso Adolphe na Allemagne atalaka bi mais les peuples germains ba okende kaka boye ba yuda créé oyo ya ba minoritaire occidental ba bandi ko jouer les connus ba tout ça ba massacre ba osala ba changer ba bibliothèque des révoltes ça ma ça la deuxième guerre européenne occidentale alors et tout ça ba veki ba noir ba kenda ko bunda mais ba boma bango nyoso ba tunda ba ona ba fausse commune na France wana na tout ça hein? Alors ti lelo reconnaissance ni salama histoire était abiso tata imango ba eto yekola yango photo lobaka biloko etikala nde ba vidéo ezali avant ba effacer bo zwango déjà etikala parce que les intello baza bato ba zwaka ba ki bazo panzana ba mamangu ba mama pa ba ebake ezali guerre ya terre tozo minerai zaka mo mais eza guerre ya terre parce que toi na terre oloni masango boti toi na l'eau douce des choses wana c'est la guerre à Congo des choses terre l'eau douce alors mibeko faut dimake ba kote ka mabela mboka te o nyoso sombaki mabele ya mwana ya Congo to ya Congo ekei perte alors to ba ko situer ba clan ezali to bi généalogie ba clan nyonso cartographie nango ezali to ozongi sa ta bobomaki ba chef coutumier peuple wana ba récupérer mamna bango bo salelo kote na 21e siècle batu ba yekoli boy hein mi ba musée ezali bombi histoire tata kimbango asaki OKV yoka sizaki ya pam ezaki spirituel et bon pouvoir scientifique musana pouvoir politique musana ngoni et bon on a fumba ki ba politicien kala et ça va voilà ba tata voilà alors donc voilà batona lelo baza ba commissionnaire ya okine ko tekaka biloko na par les intermédiaires
Ils ont représenté les pays. Il y a un monde président à Sénégal, à Guinée, à Kébé. Mais qui n'est pas tout ça. Même à ta pays, on a biso la révolution lelo. Bazo c'est la soubassement Congo. Aussi le temps Congo décollé, on est à Baposo Coco. Parce que avant tout tombe, il faut l'industrialisation. Poutine, président Poutine que je salue, Mbouta na biso wana. Tant on va pécier Russie, alors à zone c'est l'industrie. Ba MiG, ba tout ça, révolution, bilanga. Aujourd'hui, nous avons une Russie, ba olia bio. Par rapport aux Américains, aux Européens, ba olia bio, ba marre de ba KFC bio homo synthétique. Non. Voilà la force. Voilà. Tant que vous avez importé mon pied, beaucoup mis fort, beaucoup mis puissant. Tant que vous avez un entrepreneur, vous avez follower. C'est ça, façon de rendre l'économie fort. Vous comprenez, tata maman. Donc, pour moi, c'était un réel plaisir. Il y a passé moi temps parce que nous avons Canada, quoi, toujours Canada. Les autres Kimbangisme mais na Moyen-Orient, na Chine, na Japon, na Russie. Parce que chez les Européens, d'ailleurs, bon, quand on tata Kimbangu point, baebi. Et là, on le baiser souté. Tata Kimbangu qui a un Zambien pour tous les dans le bagi boy. Bisoto bandon le bagi souté. Bato liban ni bandon ya oloba. Alors débat ya Bible est sili, débat ya Coran est sili chez les Bantous. Et komi makeli la ouenze parce que toujours koma mikanda ya sika. Pouvoir ni bazoe ba papyrus ba hermétique ba yoruba ba coptique ba qui nous traduit en manière na pese ba autorisation. Ba courage. Wa mikanda na biso beaucoup na biso. Munoko langue kota ya biso. Voilà. Kimia tata nzambe pour tout lendo ezakati na bino bo soutenir biso na mabonde na ba conseil et na partage. Mbote na ba artiste nyonso, ba inventeur, ba photographe, biso banso, ba historien tout ça les fort tout comme histoire sika on est comme obsolète comme akala. Histoire racontée chez les occidentaux, cartographie racontée chez les occidentaux, c'est fini, tout ça est payé tant souverain. On va réfléchir de la manière na biso pour collaborer dans muto to lini, collaboration sincère, pas hypocrite. Sincère. On va changer l'enseignement. Tu vas bimisa ba diplôme selon biso, tu vas réduire ba cycle. Comment moi na autant à 20 ans? C'est beaucoup. Hein, Occident, 20 ans. Est-ce que bino boyebi enseignement nga ola tsani naka? L'initiation muto maele ba pesa moi na koma muto. Ba bisi bino 20 ans, de 0 à 20 ans. Allez 20 ans moi na abandi expérience professionnelle. Pour muto abandi de 0 à 45 ans. Si ko bino bolinga muto ça laquelle vie? C'est fini tout ça. C'est fini, hein. Même dans le Japon, il y a un bon côté. Il y a un maternel, il faut faire des exercices réels, il faut changer, il y a un environnement de tout ça. Allez-y, Banzembo, besoin de Sabana, blablabla, autant que Sabana, histoire européenne, c'est fini. Autant que Tata Kimbangu, Maman Mikala, Maman Moulou, Papa Wabela, autant que on école. Autant que Tata Loranga. Il y a un scientifique, autant que Bango, parce que ce sont des gens contemporains, au Baleki. Voilà, c'est ça l'histoire. La République, l'État, de République, l'État kimbangisme, hymne national, et Beti, Mbongo et Bimi, c'est ça. Batonio Sobandoyan en Kamba, place pouvoir politique, divine et scientifique, centre d'attraction immense, c'est ça. Makukumi satu et sangani et pesi de pas en Afrique. To boaka moto te ka to ko enseigner bino bomoto parce que bomoto ezate la tête. Ntango mo bala na nyama yozo comprendre te abenga ngo liberté et c'est quoi la démocratie? Pour ça facha tout na bino bo répondre te c'est quoi la démocratie? Quand vous prétendez que nous sommes des démocrates, c'est quoi la démocratie? La démocratie c'est quoi? La démocratie. Mais yango ba maman moulu bazaki non, c'est ça la démocratie. Il y a des gens maman qui pas vite eh oh yo talité en Éthiopie au talité na civilisation africaine combien les reines babundi bino bozana ki botanga ata 10 bakomi
Oh, mwana to vandi koleka mukolo o telemo matina soza comme na échanger oleka jamais mukolo avandi. Oh, mukolo eloko zo boma bangi distraction divertissement to comprendre te to longola biloko wana to fungola miso mukolo yonde mukolo te oteka bokulutu na yo to telema ata moko mibale misato ba bundela mboka na biso. Toi, on a posé la quantité, mais la qualité qui compte. Voilà. Le départ, remise à zéro. Fini la récréation. C'est ça la récréation dans toutes les étapes. Ingeta.